IHP Media. Merci Mingi pour Namutima Malamu pour manifester par rapport à ce geste d'amour. Tout le monde vraiment contribution. Il y a Moko na Bino, na Biloko, Bamemi Biso Kat Nao Esika, Bana Biso Bazui Masango, Bazui Sucre, Bazui Manteka, Bazui Huile, Bazui Madesu, Bazui Mungwa, Tozui Saka Fufu, Tozui Saka Makala, Tozui Baji, Tozui Savon, Tozui Naba Nyonso Lumba Lumba. Alléluia. IHP Media. Bonjour les amis. Vous allez bien? IHP Media, la chaîne qui vous édifie.
biloko basali ya nzambe bango mpe baza na elembo ya espoir baye na maison de l'espoir. Espoir eza kondima kotiela nzambe motema tozoyamba bango na losambo tozoyamba bango na losambo kaka ngai nabondela te me yo mpe topesa mpe nzambe merci soki nzambe afongoli bikuke te moto akofongola azali soki nzambe mpe abeti motema ya motu te moyaka bele eloko soki lola epesi yo te okozwa me oyo lola nde moto epe tokumisi nzambe wana tokabi bandeko na maboko na nzambe tobondeli yawe totondi yo yawe topulisi yo le maître des temps des circonstances oyo bakati ya orphelin nzambe oyo nakasima makambo ya bapepe bakotrache nzambe bateya nzambe bakakatani baekosono oyo alelekaka otenela wana kiresaka oetanzela te totomboli bonzambe na yo bosango la Israel bomokana ezali malamu na bezo espoir centre de l'espoir ekicakandu esika wapi bapele basoa babele baforce jeune bateretrouve na baencadreur nyonso bavisionnaire bacharge d'administration bacoordonnateur baencadreur nyonso bassistant sociaux bapassionnaire osiki bangoeso bakona yo yawe mbula ezali kosila boseli ya minene na wesika pulisama na yo sanzolama na yo ozali mokonzi na bakonzi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons pour le roi des rois et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous allons manger quoi? Du pays. Nous allons manger quoi? La meilleure production du pays. Et si nous sommes des rebelles, nous serons dévorés par l'éclair. Ainsi la bouche éternelle a parlé. Akosaka te. Nani Yesu wape na motema aza wape awa tobetile maboko midolo. Vraiment, merci beaucoup. Lelo ezali mokolo esengo mokolo oyo nzambe asali ngolu eza na bandeko ya les amis de l'espoir nde oyo bamilengelaki muta mboka mosika na depuis Belgique na Anvers nde bakanisaki bana na biso na kati ya orphelinat maison de l'espoir pour que bazwa mpe quand même nzela ya kofete na moment ya bafestivité ya Noël pe ya Nouvel An. Vraiment toujours lancer directement ba remerciement na biso et pas ya ba maman nyonso oyo ba contribuer ba amis de l'espoir depuis Anvers ba maman nyonso ba papa nyonso ba couple nyonso ba ndeko nyonso bana na bino bango yeyo bozo pesa bango mbote bozo pesa bango mbote vraiment topesi bino merci mingi mpona motima malamu oyo manifester par rapport à ce geste d'amour tomoni vraiment contribution ya moko na bino na biloko bamemeli biso kati na oyo esika bana na biso bazwi masango bazwi sucre bazwi manteka bazwi huile bazwi madesu bazwi mungwa tozwi saki ya fufu tozwi saki ya makala tozwi ba jus tozwi ba savon tozwi na ba nyonso ba lumba vraiment tomoni ba détergents awa tomoni ba sucre tomoni ba biscuit yango oyo tomoni yango tobeti maboko makasi. Amen.
tosepeli mingi na oyo nyonso bamimeli biso na nzela ya les amis de l'espoir depuis mboka ya Belgique na Anvers. Vraiment totondisami lesengo na nzela ya mama Alice oyo ndaye korepresente armée de l'espoir ne bandeko mosusu balandi ye. Vraiment tobeti maboko mpona Nzambe. Tomoni mpe bayaki maboko pamba te bamemi quand même un geste dans une enveloppe oyo ezali vraiment en espèce oyo ekoki kosunga par rapport ya babesoin mosusu oyo eza na kati ya orphelinat. Vraiment wana ntango bazopesa biso geste yango tozobeta maboko. Sepeli mingi na oyo esalami lelo na kati ya orphelinat maison de l'espoir. Je crois que oyo esalami ezali botosi ya liloba Nzambe parce que bible ezoyebisa biso que la vraie religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à assister les orphelins et les veuves dans leur affliction. Assistance oyo nde kosala ke bana na biso na kati ya orphelinat bafete basepela na Nzambe basala nini asepela. Comment porter les masques et utiliser bleu dans ce wana. Si vous portez pour ça dans la place numéro 2. C'est combien? C'est 500, un peu 500 na pharmacie. Paquet on a combien? Non, c'est très important, bah geste barrière parce que c'est un corona. D'accord. Moni na kati ya société. Moni na olingo loba, moni olinga loba, na bana ko lingo loba mokangi munoko. C'est très na loba qui va loba. Bonjour maman Alice. Oui, bonjour. Bon, vous êtes devant la caméra de IHP Media. Les amis de l'espoir. Eza nini, eza ONG, eza SBEL, eza nini. Expliquez-moi surtout bandela na nouana. Bon, les amis de l'espoir, ezali elo moko banda kibi na deux personnes basangani bastali bana ba orphelin, ba penser na bana ba orphelin orpheline. Bakanisi ba sangsa moi mukie po basunga bango. Oh, je pense que maman m'a la deuxième fois. Première fois, tant que Toyaki na combo ya maman José na maman Solange. Maman Solange na maman José bakanisa ki bana biloko to memena ki bango zepe na bilili. Amba na biloko wana doki makanisi na bango ba sepeli pe ko sunga bana ba orphelin. Ndenge nde omoni moko na moko atie liboko pona ko sangisa pona ko na biloko yo po bana ba fêter Noël. Normalement tonga to na ngolo bi à la veille tonga to na ngolo pour le bana bazwa moyen ko fêter mbala moko. To sali tous les moyens to bundi nde to biloko pona ko tika bana ba fêter nango. Ndenge fête ya Noël za la ba fête bana mikolo te. Yango baba ki to bunda to sale tout no mieux pour to ya lelo pour bana lui ba fêter bien. Donc et bana ki na maman José na maman Solange. OK. Donc eza le cas bango de bazaba l'éclaireur, l'initiateur, promoteur, voilà. Donc, nen batum susu ba bet ba moni pe ba œuvre na bangonde ba mususa komi ko poussa na moko ah maman sonjota oyo ba kisapo na orphelin de ba sangani nde moni biso to na biloko nyonso. Merci beaucoup papa nanga kuno pesi kombo moi liloba par rapport à les amis de l'espoir. Moi, le loba ezali yata ya mokie pour gagner temps aussi pour bana tango ba moni moi jus moi biscuit eza déjà mes ba fête na bango donc il faut déjà ba savourer moi bonne foi oyo les amis de l'espoir ba présenter pour na bango. En fait nga naza papa Mike pour représenter aussi toza papa maman nani Alice na papa Kevin. Toye ko représenter les amis de l'espoir eza ya ba maman ya ba papa bavandi na mboka musika à partir à Belgique batundu quelque chose poto meka kokomisa vite toza na ba fête ya bana et puis kaka te ba fête mais et permettre bango ba vivre na moi quelque chose ya likanisi o ya malamu bango bazu à partir à kuna
yango wana tokomisi babiloko nyonso ezali awa caméra et tout emoni entre autres eza pe première fois te eza deuxième fois tomemeli bango babiloko oyo juste mpona kopermettre bana base retrouver na quelque chose ndenge moko na baninga baoyo baza na bafamille na baparent toyebi baza baorphelin baza baorpheline ya bango papa eza nzambe ya bango mama eza nzambe alors nde batouche mitema ya bamama na ya bapapa oyo baza na poto bazo représenter oyo baza représenter pa na biso nde bakomisi biloko batindi mbongo tokomisa biloko oyo et le remerciement ekozala ya liboso epa nzambe entre autres je sais que ekozala pe pa na bango na biso bato tokomisi biloko. Merci beaucoup. Merci. Alors, Maman Marie, un mot à dire par rapport. Maman Marie, un mot à dire par rapport à Arc de Bravo Oyoba, Maman Nabiso, Obaza, Mosika, na Belgique. Maman, il y a les amis de l'espoir. Alors, moi, Liloba, mon par rapport à Arc Oyotiko Salima. Vraiment, les mamans, il y a les amis de l'espoir, l'ongonia mingi na pesibino. Pour ndenge bo se soulever pour na kosunga ba orphelin évangile ba mama Solange ba memaki yango ekomi oyo bino bo kodisaki bo bongisa yango ekomi vraiment mapamboli vraiment ezongele bino na centuple parce que nzambe na bisa lobite ça c'est la vraie religion pire santage devant notre Dieu consiste à assister les orphelins et les veuves ba veuve donc voilà biso tozali awa to lobi penza mapamboli ezonga 2021 na ba orphelin ba yali orpheline to lobi de 2021 to yokasango que vous soyez des grandes dames là-bas là vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, cordon et moi Dieu par rapport à ça. Merci beaucoup. Otondi Sabine Sengo. Ote lelo vous allez visiter na bandeko ya les amis de l'espoir depuis Belgique na Anvers. Vraiment ezalaki déjà mabongisa o babale déjà bongisa mais les surtout ezali vraiment réalisé. Otondi Sabine Sengo mingi nzamba zo lokumu nzamba ya kanisela ba mama nyonso oyo ba contribuer même na $10, même na $20, même na $50. Donc ba couple nyonso oyo ya mindele ba couple nyonso blanc oyo peut participer dans cette action oyo vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que par rapport à ce qui est fait, notre Seigneur Jésus-Christ ne restera pas indifférent. Donc vous aurez vraiment votre rétribution parce que Nzambe na biso afutaka na ba o bazo salela e o eza botosi ya liloba na Nzambe l'entre tout koloba ke Bible lobi que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc geste na bino lelo etie Nzambe na état ya endettement. Maintenant Bible zo yebisa biso lisusu ke Nzambe azaka na nyonga mututé. Donc vous avez déjà kosepela parce que banque céleste et vous futa bino. Vraiment c'est un peu ça mon message que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Alice Nazongelio, alors na monyo na ba cache na maboko, apparemment vous avez un mot à dire par rapport à ça ou une leçon à donner. Bon, c'est par rapport aux enfants oui. Et à tout le monde parce que bien. Bonjour les enfants. Oui, bokoneza awa. Et à bokonani. Eza nini? Colonel virus. Coronavirus. Ezo sala nini? Ezo boma makasi eh? Siko pe boma te makasi ni. Nani ayebi kola te loko ala kisangai? J'ai dû rentrer. Là t'as muna, là t'as yolo bio. Ah, faut péter maboko. Soko uti libando uti classe. Eloko le boso fo sa nini? Na nini? Yango na sombeli to sombeto eli bino. Acclame tete fort. Bete maboko pona mama. Bete maboko. Dans soko uti classe, OK toilette. Obaluki na wenze. Osali nini avant ko tandaku? Na nini? Après qu'on soit ma boko na ebi loko. Nini? C'est la nini?
elongolaka microbe na maboko soko sokoli mai no na maboko après olandisi nini obatela bokono ezwa yo balobi na biso mpe fozala 1 mètre me na ndako mwa tozala 1 mètre te yango basengi bino outi libanda oye osokoli maboko na yo olingi obima libanda olati kashne na yo po libanda toza na soki wenze okangama na bato bozoyoka kashne na yo olata ngo boye ozwa pema otie boye o respire bien obendi boye moni ande sali mo mpepe ezokota po étouffe o te otie ngo boye omonde nalati bocomprendre obobatela bokono ezokoboma eza partout boyoki outi libanda osoko maboko apres otie nini obimi libanda olati nini kashine bravo beta maboko mpona maison espoir Ah oui, chers internautes, je pense que vous avez comment est-ce que moi, art de bravoure, réseau Salema déjà, et les amis de l'espoir, on visite la maison de l'espoir. Alors on est là, on continue, comment est-ce que moi biloko vraiment eza moi mingi penza, toza na saki na biso makala, saki ya fufu, mungwa, sucre, savon liquide, almette, margarine, riz, poulet, biloko nyonso eza ba jus et puis en tout cas ba yena presque na nyonso. Vraiment, on est là, on continue et à suivre. Dodo. C'est vite, non? Le dernier bébé qu'on a ici, c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Il s'appelle Samuel, il a 1 mois. Puis c'est Dieu donné, il a 1 mois. Donc le petit bébé qu'on a, c'est lui après la petite fillette. Marie c'est un grand nombre d'enfants, Marie. Amen. Je te ferai rire. Moi qui s'appelle Jésus il a envoyé des nations. Alors, et le point est là, moi, je n'ai pas de boss. Ah, maman, à cause de ça, yo, à ça, la manne belé, la Monique, elle va nous faire réaliser. Et bien, on a bien qui s'en va. Ça va. C'est le grand messieurs de Gandan. Dans le reçoit. Amen. Comme l'élévation, ça ne vient ni de l'Orient ni d'Occident. Donc ça vient de lui. Il s'élève au temps convenable. Lui qui connaît les projets de chacun de nous. Merci.
IHP Media. Bonjour Cordon. Bonjour. Kokuta bino vraiment engouillement makasi, c'était dit à quoi? C'était dit à la visite, il y a les amis de l'espoir, c'est juste des personnes de bonne volonté, et puis la Belgique, les gens qui les ici, la ville Anvers, ça a quelque chose pour que les orphelins, la maison de l'espoir, quand même les lots vraiment il y a un monde monique qui va déposer les biseaux vraiment geste wana pour des amis parce que c'est vraiment selon la volonté de Dieu et toujours mon parce qu'il y a eu des moments très difficiles en orphelinat pendant le parcours na biseau, mais aujourd'hui on sent que les seigneurs qui nous avaient appelés à ce travail, ils se manifestent parce qu'ils nous promettaient vers la 15e année, parce que l'orphelinat fait déjà 27 ans d'existence. Vers la 15e année, les choses étaient devenues très difficiles, mais Dieu nous parlait toujours que j'ai un grand nombre d'enfants. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui se manifestent en donnant leur propre argent, leur nourriture pour que les orphelins aussi mangent. Donc voilà un peu, c'est pourquoi nous sommes vraiment ravis de joie par rapport à la réalisation de la promesse de notre Dieu. Alors, quels sont les problèmes? Vous savez, ça c'est vraiment un orphelinat. Je pense que vous ne manquez pas de problèmes. Quels sont les problèmes majeurs, hormis à manger, hormis la festoyalité, hormis tout ça? Alors, qu'est-ce que vous gardez encore comme des grands problèmes où ils ont dérangé Bino vraiment la minute? Donc, problème où ils sont vraiment très permanent, parce que là où nous travaillons pour le moment, là où nous sommes installés, c'est une parcelle locative dont nous louons chaque mois. Donc on doit payer le loyer. Pour le mois, c'est un grand problème pour nous. Donc la fin du mois, il faut payer le loyer. C'est ça qui permet qu'il y ait l'hébergement. Parce que s'il n'y a pas les loyers, les enfants seront dans la rue, là où on les a trouvés. Donc voilà un peu, il y a un problème de loyer. Le deuxième problème, ce que je peux relever, c'est le problème des soins médicaux. Nous avons 47, souvent par rapport au moment où on passe dans mon kilo, au moment où il y a une épidémie, malaria, au moment où il y a une épidémie, rima, il y a forte fièvre, et ils ont dérangé sur ma casse. En principe, on devait avoir un partenariat avec un centre médical dans les quartiers, dont nous devons payer le montant qu'on nous avait disposé, un montant forfaitaire, qui peut faire en sorte que tous les enfants qui sont hébergés à l'orphelinat soient couverts par une prise en charge médicale. Mais il n'y a pas ces moyens-là permanents. Parce que l'hôpital, selon son programme, chaque mois, qu'un enfant soit malade ou pas, on doit l'amener pour qu'à passer contrôle moko. S'il y a parfois des indices de la malaria ou d'autres maladies, ils peuvent déjà mettre en place un programme, un traitement plutôt préventif pour empêcher cela. Donc, mais il n'y a pas cette disposition des moyens. C'est pourquoi que nous lançons appel souvent aux personnes de bonne volonté, parce que les seigneurs nous avaient dit que j'ai un grand nombre. Donc quand Dieu nous parle qu'il y a un grand nombre, donc c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a de ceux qui peuvent aider pour le riz, il y a de ceux qui peuvent aider pour les médicaments, il y a de ceux qui peuvent plutôt aider pour la scolarité, parce que pendant que nous dans la classe, les lots les plus âgés, à commis en 5e biochimie, et les 5 ans, comme on a orphelin, aujourd'hui, à l'âge de 8 ans, donc on a commis en 5e biochimie, donc l'année prochaine, on va passer 6e biochimie, à cause du diplôme d'état, et vous allez 5 mois et makasi. Donc, et vous allez un bon souvenir que j'ai été soutenu par des personnes parfois on a monaté, mais comme j'ai vu la main de Dieu pour soutenir Ngai Tina moment que la six même classe. Donc voilà un peu, là sont les besoins où vraiment ils allaient vraiment sensibles na kati ya orphelinat, hormis Makambuya, Kolia, tout ça là. Donc voilà un peu c'est ça. Alors vous, en étant orphelinat, dans un premier temps, le roi en a soins médicaux et en a pris en charge. Quelles sont les mesures préventives au bino orphelinat besoin avec ces 47 enfants? Donc, la disposition aujourd'hui pour éviter le pire par rapport à la santé. Donc, ce qui m'ont appelé, tous ces forces, tout mis l'hôpital.
l'hôpital pour que quand même Azala consulter chez un médecin. Et puis on se débrouille aussi pour qu'Azala fasse des examens. Et puis après les examens, on fait un effort aussi pour que vraiment tout le cas ici, Azala soigné. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on la manière dont on se bat. Et puis nous sommes obligés d'avoir un kit médical sur place à l'orphelinat par rapport au dérangement, parfois la nuit, un enfant peut tomber malade. Donc il nous faut une lot de médicaments pour que tout utilise malembe jusqu'au moment que tout parfois il y a des problèmes la nuit, il y a des fortes fièvres, un enfant peut se blesser, donc des choses comme ça. On en a vraiment besoin, mais tout ça, ça demande toujours des moyens. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Le Cordon. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.